Bonjour, Serge Ami. Ça fait maintenant un moment que je n'ai pas encore sorti dans les vidéos. Mais actuellement, nous avons un problème très sérieux dans notre pays. Je voudrais quand même adresser aux fanatiques de M. Etienne Tshisekedi, surtout les adeptes de M. Etienne Tshisekedi. Chers amis, ça fait maintenant au moins 5 ans aujourd'hui que j'ai dénoncé ces déchets à cause de la très triste de M. Etienne Tshisekedi Wambo. Bandeko, ça fait un peu moment, il y a Kolobi la Makambo ya Congo. Combat où ndenge ibandaki, tina ndenge combat eyaki kokota na kati ya Kakokoni, na ndenge etumba ya résistance, baye kozwa ngo bamemi yango na ba élection na ba Rwandais, na ndenge bakosi ba Congolais ke mboka ezali na problème ya manque ya démocratie, pe ezali na problème ya manque ya état de droit. Aussi longtemps que Congo na biso ezo subir occupation, et même ba oyo baza koloba ke bazali ba soi-disant ba opposants, bayebi bien que mboka eza na maboko ya bapaya. Soki lelo na s'adresser surtout na ba adepte ya Tshisekedi, ya papa on a limité, parce que depuis M. Tshisekedi ayaki na ba promesse ya lokuta contre le peuple congolais, si lelo ngala zalaki première victime oyo na subir ba insulte, nazalaki vraiment diabolisé na bandeko ya ba Congolais. Avant, au moins majorité bazaki ba ignorant, et au fur et à mesure, très triste à ce que des autres continuent ba pour comprendre, ba lâcher papa. Mais etikali moi na groupuscule moko boye, ya ba adepte ya guru, bazo continue toujours pour imposer ba Congolais système ya leader na bango Tshisekedi. Combat oyo quand vous tobengaki peuple congolais na babalabala tomobilisaki ba Congolais pour na marche, ezalaki te bakende ko accompagner Tshisekedi na ba élection na ye oyo akendaki ko légitimer mwana ndeke na 2011. Ezalaki combat ya ko mobiliser Congolais contre les occupants et pour dénoncer occupation ba Congolais bazala focaliser na situation toza na kati ya Congo po tokende kosila na bapaya. Papa wana ya liberté Tshisekedi aye ko dévier peuple congolais itinéraire. Olé aye bisa ba Congolais vérité, il y a ici ba Congolais que non, na outi ko solana ba décider dans tous les cas de figure ex-vendeur à poisson salé mon ndeke à Kolongwa na mboka na biso. Tshisekedi azui ba Congolais na bandi ko signaler bandeko yele. Na bandi ko tsamo ke tata oyo azokosa ayende ko akende ko légitimer mwana wana ya mokwa ya Rwanda kaname, il faut tous à la prudence. Au moment où nous avons mobilisé les Congolais contre très triste à Tshisekedi, le retour est là qui va insulter, ainsi de suite. Bon, la situation qui est en gros, nous avons d'accord, et les autres comprennent qu'il faut que Tshisekedi a même le peuple congolais dans les boules où il y a une attaque de ma tête. Les autres, Maïso, Baza, les autres, insultés partout, surtout dans la dette à Tshisekedi, Patrick Mbé pour subir en gros, si vous comme on appelle des connaissances, pas bien pour soigner. Avant de traiter dans la zone de haine, que non, autant, avant de haine, il y a parce qu'il faut vraiment la guerre dans la vie. Ce qui va se dénoncer, mais ça n'a pas été au Tshisekedi d'Aoussal. Comment bino badep naïe, on a beau camoufler très triste. Il y a pour nous bino leader dans Tshisekedi, il faut vous même un dossier en gros na amalgame. Et comme un problème à battu. Et comme un problème qu'il y a des pour nous sauté parce que Azali Kolobo. Ça n'a rien à voir parce que moi je défends le pays, la RDC, ce n'est pas je défends mon tribu ou ma région. Mais ça n'a rien à voir. Le autre au monde
depuis Tshisekedi akotaki na combat na biso oyo na bapromese na lokuta ayaki nde kozwa résistance aboma yango parce que biso tout toyebi papa wana mosala nini ezalaki aboma résistance nayebisaka bino ke Tshisekedi aza na résidence surveillée te mpe atikala jamais kozwa na résidence surveillée bato ebele batinganga oye kocomprendre azalaki na résidence surveillée te nayebisaki bino ke Tshisekedi aza na kati ya bainstitution ya occupation aza koaccompagne baoccupant bato ebele batinga ngai nayebisa bino ke tozali komba moko te na bapoliticien accompagnateur congolais bango mosala na bango ezali baza koaccompagne bapaya e contrepartie na bango ezali babiebe soki botali na 2006 Jean-Pierre Bemba andimaki kokende baélection na mwana wana oyo andeke wana kanango Tshisekedi alobaki ke ya kokende baélection te parce que bacondition ezali réuni te et parmi nos candidats il y a des étrangers wana ezaki langage ya Tshisekedi na papier yango mais ntango akendaki na San City na 2002 na dialogue interafricain parce que nga abenga yango dialogue intercongolais te barwandais bazalaki na kati ya dialogue Tshisekedi asinyaki na bango baaccord baye na Kinshasa na 2006 aboyi baélection abi bacondition eza réuni te bacondition ya boyaki yango na 2006 na 2011 ekomaki encore plus fort comment eloko oyo boyi yango ezalaki na moke ekomi makasi yo ndimi kosengage na biloko wana bandeko élection ya 2011 pendant au moins 5 mois entre 14 à 17 000 morts bacongolais bakufa na ndenge moko ya masekiti bafausse commune eza na Kimwenza na Matadi Mayo na Lifla plus Zaïre et mais là au moins 500 congolais wana bakor oyo ebimaki na Brazzaville au moins 500 corps batunaki bango na Kinshasa mende koma mesana kokosa alobi ke où sont les morts il n'y a pas de morts ici à Kinshasa mais gouvernement ya Brazzaville apesaki rapport na Kinshasa abi ke non bakor oyo ezali bacongolais ya Kinshasa nyonso wana ezalaki bandeko na biso bandeko oyo eza mwa parenthèse moko nazosala tomizwa nanu ke ozalaki na Afrique du Sud ozalaki na États-Unis te ozalaki na Canada te ozalaki na Europe te ozalaki na Chine te ozalaki na Inde te ozalaki na Congo place oyo barwandais bazoboma bazoviole bazosala ndenge oyo bango balingi ose retrouve parmi bavictime oyo ya bandeko na biso lelo baza na bafausse commune yo etanke congolais olongoli na place oza libanda parce que kozala libanda bato ebele bakati baza protégé non tozongi nao na Congo oza na kati ya Congo mais ose retrouve na kati ya bakor oyo eza na kati ya fausse commune ose retrouve na kati ya baarrestation arbitraire ose retrouve na kati ya baviole olinga kosentir ndenge nini donc cela veut dire situation toza nango lelo eza situation moko bato ifo balongola no tribalisme bato ifo balongola no régionalisme bato ifo balongola no sentiment eloko oyo ekomisi biso lelo na point ya lelo ezali sentiment et tribalisme régionalisme balaki wana ezali mingi surtout pas ya badepte ya Tshisekedi vraiment nazala bien parce que nga odon depuis nabundaka na kati ya komba oyo jamais naza na leader moko ya ekolo na nga nalandaki na sotelaka ye akosa akair nga nazalaka toujours nsima na ye parce que ye aza région moko kaka nasalani nango soki toye komona tous les adeptes ya Tshisekedi oyo lelo bakomi koadore guru na bango ya libanda ntango biso tobandi komobilize bacongolais lelo oyo komba na biso ekomi quand même malamu parce que tokomi na baréseaux sociaux partout moto akoki kozala na Afrique du Sud moto aza na Canada na États-Unis na France nde naosala boye même moto aza na France moto aza na Belgique amonanga direct mais komba oyo ntango tozalaki kobanda yango sika na 2005 2006 2007 bandeko tozali na bango mpe bayebi mingi déjà bakai discours moyen ntango bakombola bango te mais quand même bandeko wana bayebi tozalaki kosala yango bouche à l'oreille porte à porte ezalaki neti samedi tokokende na baganda tokokende partout toujours te ya bacongolais tozalaki na difficulté ntango litube ye ntango bafacebook eye kobima esaliki ekomba na biso ekomi siko na niveau moko international tomoni ndenge ekomba ezoki en clair tous les adeptes oyo ya Tshisekedi oyo lelo babandaki koya koimpose biso buru na bango Tshisekedi bango tu bayaka na bango koto koluka komba oyo ça n'a rien à voir na komba oyo Tshisekedi asalaki bavoiture na monene combat autosala lelo eza combat ya résistance
Et tant que Tshisekedi a pour apparaître dans l'idéologie de l'Okuta, adepte maintenant pour imposer les Congolais Tshisekedi par la force. Aussi longtemps que Tshisekedi c'est un traître, moi je pense qu'on imposer tout, gourou na bako. Donc ce qu'on boit pour soutenir Tshisekedi, il ne faut pas dire. On a déjà des actifs victimes. Si c'est surtout comme une rôle, l'automne est vraiment pour ça l'analyse. Surtout dans l'adepte à Tshisekedi. Dans le ça va pas créer, c'est pas résistance. Mais dans l'adepte à Tshisekedi. Est-ce que bon moto, toute conscience n'a bino, attaque ce qui est dialogué bino, mais quand même moi bon moto mon ça. Est-ce que tant que vous avez besoin ça l'analyse, vous avez discours il y a beaucoup la bino Tshisekedi depuis la banda qui coco ça la Congolais. Vous avez discours il y a Félix, depuis la banda qui coco ça va aventure. Si quoi il faut aller là. Conclusion de vidéo. Il faut continuer à soutenir le coup d'argent au bas de mais bah bien vélo bah vendre bah servir bango. Ils ont bénéficié quand la bango. En 2011, famille Tshisekedi ezalaki na ndako na Belgique te, mais lelo bakomi na bandako na bakartier chic. Bino bato bosoutenir bango. Bozomona te ke bamemi peuple congolais na libulu. Bozomona te ke Tshisekedi a participé na génocide oyo barwandi baosala na Congo. Bauti komassacre mikolo oyo baadepte ya Kamwina Sampo, même pas loin ya Kinshasa. Donc au moins 1000 km na capitale nationale Kinshasa na Chikapa. Et Tshisekedi alobaki eloko te. Na Kamwina Sampo 0 km na Kinshasa. Parce que Goma eza déjà 3000 km. Mais Chikapa ezaka 1000 km. Bauti koboma bato ya Kamwina Sampo. Mais Tshisekedi azalaki wana silence radio comme d'hab. Tant azongi Kinshasa, akendaki na jet privé. Est-ce que les Congolais va dire espace aérien congolaise avant avion et survoler l'espace ouana, il faut autorisation à l'occupant. Barwandais, où ils vont occuper ma venue à l'issue de l'eau. Bayebi et l'autre mille bateaux ça. Bayebi mode de fonctionnement, les mille bateaux manipulés par Congolais. Bayebi les bateaux sur les Congolais, comme si la Congolais ne pouvait pas l'État. Et surtout, bateaux balade étiquette, il y a opposition. Tout le monde a dit, en 2015, en 2016, partout à Québec, Kinshasa. Tshisekedi a vu les jets awa. Et même na Kinshasa, aux gens vont médiatiser. Tshisekedi a quitté la tête de Kinshasa. A commis pour un lobby dans mon andéké, a payé préavis. Bon, il y a payé mon andéké préavis. C'est quoi donc mon andéké a payé ça qui garantit à préavis et pas Tshisekedi, et pas famille Tshisekedi. Point d'interrogation. Tshisekedi a l'équipe, a y ici va Congolais que moi na oyo andéké, c'est vendre la portion salée, to payer carton jaune. Tout le monde dit que sur la dette, il y a un carton jaune, on a médiatisé un peu partout. Après, tu as eu un leader dans notre Tshisekedi. Aïe, au c'est sous bateau que non, tu as eu un peu rouge. Mais depuis toujours, j'ai la carton rouge, tout le monde a voté, tu as eu se retrouver par mon corps. Et beaucoup mao, pour ça la Ligue Pacifique. Comment monter la peuple dans la Ligue Pacifique devant les barbares? Bateau bamona makila. Pour nous maquiller bien, il faut pas nous maquiller pour vivre. Et Tshisekedi yemoko ayebi yango bien que bateau baza ba congolais te. Koto wana pour dénoncer yango, et un problème. Donc cela veut dire papa wana c'est le collabo le plus dangereux de tous les collabos de la RDC. Et ça Etienne Tshisekedi na famille na ye. De tout le monde makambo sali. Ayebi si ba congolais carton rouge et bonjour. Après, il y a des Congolais, pas même Mali Pacifique, devant le Rwandais. Yemoko le 21 décembre. À l'école, il dit que non, moi, Naoyo a commis illégitime. Mandat naye est signé. Même pas 24 heures. Yemoko Tshisekedi a zongi de sous dit que non, il faut qu'il y ait un dialogue. Aussi longtemps que dialogue, il va négocier qui a la diaspora, a poto, qui est na Venise. Bakei na Ibiza, na Espagne. Koujo yaki en plusieurs reprises. Alors, parce que dans la chambre d'hôtel, na Paris, na Bruxelles, pour traiter le dossier, il y a Congo, pour la future, bana, na bako, on a vu ça, bakoya lobby, et ils allaient traiter dans l'hôtel. Et comme ils traitaient en catimini, en huis clos, na Goudouski, mon goya bato, on avait intérêt dans l'hôtel. Mais les lots, c'est beaucoup ce que vous avez. Papa, on a continué toujours à avancer en aïe. Tout le monde va jouer sur sujet et on a raison. Na ligne na bisaka ka badete Tshisekedi. Bato bazo buka ke baloba
que leader na bino azobunda abundaka eloko moko asalaka eloko Tshisekedi moto alembisaka ye ezalaki mongoliaka atikala jamais kodéfendre Congo mpe akodéfendaka Congo te adéfendaka toujours libumu na ye et désormais bino baadepte ya Tshisekedi soki bokontinue kaka koatakaka baindividu nde bozokosalaka etour oyo sikoyo kozala soki boatake moto moko biso nyonso barésistant tokozatake na individu ya koatake parce que Kizenga ateka mboka kota na kati ya majoire aliaka na babwande mais ase comporta lokola guru na bino Tshisekedi Kizenga lui aussi c'est un gourou mais ase comporta lokola Tshisekedi te jamais tomonaka adepte moko ya palu aya kodiskutaka na bato koswanisaka bato jamais tomona adepte moko ya palu aya koimpose bato Tshisekedi mais tozomona toujours baaventure ya Tshisekedi Félix Tshisekedi aleka na miso ya bato na bato alobi jamais atikala kokóma na libiza jamais bakenda Venise soki akendaki place wana batia liboko ne bakata yango sikoyo Cheo Kitundu alekaki ye moko alobi ke non baaccord oyo tosignaki na Ibiza na Venise nde tozorespecte ya peuple congolais trouver le meilleur place yango ndenge nazosenga na bandeko to continue kobunda Tshisekedi aleki même bamenge aleki bakanyama baboshade parce que la place où vous classez Kabamende, Tshisekedi doit dans la numéro 1. Parce que c'est les collabos les plus dangereux. Azo ça là sacrifice humain. À quel est ça pour ça parce que l'eau changer pour les athées. À part quand on dit à Bobiti ba innocent. Ba na ba côté mabele il y a juni a juni tranquillement. Atoni sika mbongo na poche na ye na famille na ye bazoni ngo ba bani. Mais côté pour la situation du salam. Na ye na problème ya badiba. Tant que bato ça la discussion. Moutali Bosso oyo a informati badi banga eyom to la premier ministre ezali Félix Tshisekedi. Caleb ayaki na Bruxelles tango eloko moko esalamaki na basisha de Dor. Caleb na pacheni. Tango situation esilaki Caleb azwaki taxi mbala moko ya Bruxelles akutani na Félix. Bando soani na Félix. Félix a cédé place wana pas badi banga. Jour banomaki badi banga na Kinshasa Félix azalaki toute la journée là il y en a quand même des bandos sur l'ensemble et c'est ça qui est en train de faire les Congolais et l'opinion sur le mokili surtout sur les autres défendre ma valeur oyo ezali pour l'intérêt na biso pour l'intérêt ya ba futur ya ba petit fils ya ba petit fille na biso ya loki il faut que na vie de loin en plus il faut que na écoute ba tebele ba sala combat bazoi ba te pourquoi ba sala combat résistance la même ango de ba Congolais pour venir jamais combat et résistance to ko mêler yango na ba opposant ndeko Franck qui dit on place azali na prison makala na lobela yelo ko moko ngai na ina téléphone je pense que soka kolanda yini na makala zolo na yini saka ina bindeko il faut dissoudre ba parti na bino bo rejoindre biso la résistance mboka eza na problème ya occupation eza na problème politique te jamais na occupation moto akoki kosala lite na kati ya ba occupant ba ndima yo parti na yo ba pesa yo agrément okoma na parti politique otia siège mon quelque part ba occupant ba lekaka ba mona ngo yo zolo biso opposition radicale ndeko ndire tant so taka nga tant ba continuer kosala lite na bango c'est lo bango tant Franck Diongo alingi a dérailler moke alongwa na alignement ya ba occupant asala siko c'est lo poloté avec ba confrère facilement qui na prison makala aza sikoyo na centre pénitentiaire kuna derrière les barreaux pona nini alongwe na ba norme na bango tant nazomona ba tebele ba solo bobo kita terrain mais bino bato bo kita déjà terrain to mona bo kita terrain délai na terrain bino bo kita bo kilo sana parce que bino kutu bo komi obstacle ya libération ya mboka ya Congo la fois passée to mona ki Félix Tshisekedi aleki moka solo ba keno mutu nyonso oyo akoze na soulèvement populaire akokutana bango na nzela na ye bandeko na ngai tone quand même pour dans la série parce que tant mosusu bokotraité odomo ba haine Kanyama azoboya soulèvement populaire mpona baraison na ye mpona sécurité na ye na ndenge baza na kati ya système Mende azoboya soulèvement populaire parce que aza déjà na kati ya majwa azocollabore na barwandais il faut azala wana mpona aprotéger mpona ye Boshab Obemi Naku tous les collabos oyo baza na barwandais bango bakoki kolinga te peuple abenga na barwandais mpo ekotourne contre bango sikoyo Félix Tshisekedi aboyaki soulèvement populaire na raison nini donc cela veut dire
bango kutu baza plus dangereux koleka bamende na baboshaba parce que bamende baboshaba kanyama et tout ce kolabola boyebi couleur na bango bapesa bino vraie face na bango mais famille Tshisekedi baza sans couleur sikoyo nde boye komona couleur na bango sikoyo so tobi todénonce bango na misala ya molilo bazosala bazosakrifie makila ya bakongolais bino moko bodusi moko boya badete bobandi pour continuer toujours kodiaboliser tout le monde nga ntango bodiabolisa nga bato ebele peut-être bazaka na kana bino bakomprenaka nini te. Mais le au moins majorité à la Congolais va comprendre que c'est un aventurier, c'est un comédien, c'est un traître, c'est un collaborateur. Donc, qui se collaborer? Il y a un moment dans les campagnes mabélées, tu continues toujours à dénoncer. Tu continues toujours à ça va Congolais pour ça aider. Bandeko, tant que vous avez badi bangazo boya pour démissionner, non, ils ont agi. Badi banga en face ya Ruberwa. Aza na mot à dire te. Devant moi Nandeke, Aza na mot à dire te. Tant que Félix Tshisekedi a annoncé qu'il badi bangake, yo mutu en affirmative en attendant tout à non soki pe parce que c'est calme. Badi banga commandant qui ba costume na Europe. Na yebi na mutu ali paki yabo au moins 25 costumes. A commandant qui pourquoi? Baza na hôtel du Fleuve. Na zana mena ba numéro ba chambre mo balala. Bango ba beta masolo kuna ba bi o isa cop na biso. Et comme je suis na biso, écoutez, va nous gérer cop na biso. Bino bozo binga masolo Congo cop, place au midi mo bande na biso zo coupa. Makila congolais zo tanga tous les jours, bino comme ça mo cop. Ce qui mutaye pour dénoncer bino, après bino ba adepte ya guru, bo bandi ko traiter mutuana de tous les noms. Bandeko. Problème tout ça na molelo, ils a dit problème ya occupation. Tant ba te bele bazo bo bino bobo sani cible. Bobo sani combat na bino boyebi cible te non. Ba Rwandais bazali ba mercenaires ba ye mission. Mais ba Congolais oyo bakomi ko protéger ba Rwandais po balonga na mboka te bango baza cible na biso pour être dans nos terres. Ça c'est la vérité. Ba Rwandais ce sont des mercenaires ba ye mission pour exterminer biso. Mais ezali na ba Congolais oyo balati étiquette ya opposant, ya ba politiciens baza wana pona ko sécuriser intérêt ya ba occupants pe ko protéger ba Rwandais balonga na mboka te. Siko bino selon bino soto sani to la daka ba Rwandais parce que les Rwandais va comme derrière les opposants accompagnateurs, les opposants sont devant le peuple congolais. Quand le peuple a avancé, ils ont un opposant. Et derrière les opposés, ça va Rwandais. Et là, il faut que attaquer les Bandékonabis, ils vont protéger les occupants. Ceux qui ont débarrassé Bango, la route, après tu vois que ce qu'on va occupant. Le peuple congolais, résistance ou toujours ça là, nous avons besoin de services. La situation est difficile pour notre Valérie Yamabélé. Nous sommes dire que Valérie Yamabélé a Congo. Mais si on ne pas Congolais, on doit passer tout ça, grand frère, frère, Yébana, tout ça, danger, dans la Takabadri, ainsi de suite. Nous avons tout ça qui va comme animal. Dans le lobby, on a un sens unique. Rwandais va profiter, va côté, va vendre, va jouer, va docteur, va professeur à l'université, va commis pour le bas. Nous ne pouvons pas Rwandais, mais Rwandais va salir. Situation de ça, Masikoyo, nous devons gérer en haut, vous allez lever le Rwanda. Chaque jour, dans la réunion, il y a une stratégie, il y a une ligne, quand vous avez un signer, tout cela, c'est du théâtre de chez nous. Et ça, nous parlons de ça, la théâtre, nous pouvons trouver ces rôles à jouer. Mais par contre, partie là, vous allez. Natikala, comme on a dit, bateau, politicien, bakoki pour réagir le coup là-bas où il va dans le Congo. Si c'est chose dans le Sikoyo, Rwandais va continuer pour exterminer les choses. Si Sikoyo massacre tout ça là, mais silencieusement, pour tous les Congolais accompagnateurs, par exemple, pour envoyer le peuple congolais, dans la signature, dans Bango, dans l'accord de l'hôpital Rwandais. Jamais Rwandais dans le cannabis, va kubima na ba fei na ba bik na ba signature au niveau de l'hôpital. Et nous devons le côté. Jamais Rwandais dans le cannabis va lâcher Mboka wana parce que Barcelone n'a pas opposé dans la langue. C'est ça que besoin a chaque fois qu'on a changer la base na bango. À part l'intérêt de bango personnel na bango na bango, va vraiment la société. Bandeko, tous à la vraiment concentré dans ma camomille du Italie.
Tout ça, vraiment concentré parce que Rwanda a pris une décision, il faut même pas parce que Paul Kagame a tindé Bango Maloba. Ndenge Boza, Kuna Boy, Bandeni, Boki, pour mater peuple de Wana Bazoba, parce que Bazoba, Bazoba. Il y a mon nom, gloire à Dieu, le nom de Zambé a initié des abonnements et à a invité Tshisekedi. Les Congolais, nous sommes comprendre maintenant qui est Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un traître, c'est un collaborateur. Il y a une famille. Et le moment où vient nous sommes comme c'était, moi si naïna bana naïde bangon di bazo sala misala mususu. Mais comment vous savez que vous avez un bombing dans vos cop et comme il cop na bien comme ba faire dans nos privé, vous savez où vous voulez pour ba Congolais ba coupa. Vous avez même pas na mawa. Si vous bandez ko ba coupa na permanence, il y a sept na bien na IDS. Ba famille bande ko na ti lelo. Vous savez ba moni. Parce que tout le monde a dit vous tendez que au moins 7 ou 6 quelqu'un de le faire. Vous tendez pour là tout le monde va taper IDS. Donc, vous sacrifiez qui va dépendre pour la contrepartie, parce que ça vient de vers la Rwanda. Donc, vous sacrifiez qui bango pour la boucle de nos affirmatifs. Mais en 2011, tant que vous gagnez l'élection, tant que vous leader n'a dit notre ticket d'Afrique, c'est vraiment la mais la communauté internationale va être partagée pour la Rwanda. Pourquoi vous voyez? Ils sont là pour partager en 2006, en 2011, pardon. Pourquoi vous dites que vous commissaire peuple congolais dit nation? Mais si vous connaissez que vous commissaire peuple congolais, n'a impasse. Peuple congolais a besoin de parce que c'est ça, je dépends de ma bénévole. Quand vous traitez différents de tous les noms, vous avez un sur la combinaison. Si vous avez parcours, il y a leader dans notre Tshisekedi. Depuis 1960 jusqu'à nos jours, le Tshisekedi n'a mérité même pas respect mon côté un peuple congolais. Tant que vous avez un Tshisekedi, a perdre la démocratie. Il y a une démocratie, on a besoin de Tshisekedi, ceux qui perdent la démocratie. La démocratie, on a beaucoup de monde. Moto a boma bato na pandesha pour la démocratie. Si c'est que la kenda na boloko na kasho na Lubumbashi tango le monde va checker na kasho ba ke Lubumbashi. Si c'est que la kenda usubele na boto. Wana za la démocratie. Le 4 juin 1969, le 4 juin 1969. Si c'est que la ministre intérieur a boma 123 étudiants na Lubumbashi mwana na Kinshasa. Les choses les plus graves encore, à déployer les militaires n'a pas passé la bataille moana, parce que monta ça la matanga. Monta abomi moana nous après tirer le soldat pour s'en aller, matanga ça bolé la tête. Monta bien moana lelo 50 ans après va venir faire la démocratie. Bato balongola mulele liso. Pierre Mulele. Balongola miso. Lelo ça faire la démocratie. Et azulu qui état de droit. Boutika continuer peuple congolais. Bojui vrai criminel ya mboka na biso. Vous connaissez mon sang. Vous jouez dans le moto à criminel, vous l'avez dit, étiquette, il y a criminel. Si les lots, vous avez dit, les zones qui sont intimidées, pourquoi? Pourquoi? Donc, ceux qui voulaient à trahir, ils ont continué pour ça, à avancer, ils ont avancé, parce que pas de nos sangs. Et biso CCDP, tu peux soutenir Kéroïne Maïzo, tu peux soutenir Patrick Mbeko, tu peux soutenir Fabien Kouchouanika, Congolais, nous ont dénoncé occupation, ils ont dénoncé très triste. Il y a Tshisekedi, biso na groupe na biso CCDP pour soutenir. Bino nde bopandi na ba Canada na bino wana bosala na ba vidéo, bokanisa te que bozo intimider ba. Parce que combat oyo biso to sali, bino botikali jamais kosala yango. Bino continuer boye ko embrouiller. Vérité des urnes oyo bosala ka ba appel de fonds impériaux. Ekenda. Voilà ce côté na ba batuni bobino ba otuna mabe. Comment cette nabino est trahi bateau fait escroquer encore peuple congolais. Donc vous avez escroc. À part non, vous avez très bien, vous avez escroc, vous avez aventurier leader na bino c'est un comédien. À quel moment est-ce que vous savez? À quel moment est-ce que vous boumissez ba congolais? Après avoir éliminé ba congolais, après ça les retour. Encore paix à promettre qui va demander que vous à la calme ngana pour faire passer bino le 19 décembre. Ceux qui le 19 il est qui après ngana ozonga ngana poto. Bino pesinga ka mosolo ngana kelanga. À ça il y a pareil. À comment est-ce que ça peut être une dynamique de l'opposition, soit des dynamique de l'opposition. Dynamique de l'opposition qui va partout, ce qui est des caca, à des caca. Partout, ce qui est là, comme vous le savez, papa, il faut engloutir le lot qu'on a vu au sol. Il y a ça là, oui. Mais, il faut toujours continuer. Et là, comment on a solo, libération à Congo,
secte où il y a UDPS, elle familiale. N'a pas lui à qui c'est et que dit ça qu'elle souffre. Parce qu'on est là, la partie politique, et comme il va secte, comment pour adorer Bagourou na bango. Comment quand on a besoin de trahir le mot comme ça la carrière, mais ils ont un groupe beaucoup de individus, ils vont continuer pour appuyer Bagourou na bango pour ne pas imposer bango ba congolais. Ce qui est le Rwandais, ils ont un cas de mboka na biso. Ba Rwandais ils vont continuer pour ça ba Rwandais. Mais nous devons accompagner bango za Tshisekedi. Tshisekedi jour ba séquestrer que l'aéroport en Jili. Yemo na monoko na lobi que nous boza ba Rwandais. Soki na zongi Rwanda na Rwanda, bolo bateke Tshisekedi na zongi Rwanda na Rwanda. Mais sikoyo Rwanda yo ba ko zonga na Rwanda. Lelo abandi ko pesa bino climatique te bondinga ngo. Bandeko to continuer ko bundela mabele. Bato bazolo ba ke non bo kindo bundela na terrain bazolo ba ke yo combat ya 8000 km. Mais comment soki ba occuper ba komi la difficulté ba kata kambala moko réseau internet. Est-ce que vous comprenez pourquoi ba kata ngo? Pourquoi ba occupant lelo ba ju ba service evandi ba service informatique ya makasi ba zo ba india ba kuta bongo ba landela ba Facebook na biso ba bloquer kama makambo na Facebook. Vous voyez bien pourquoi? Parce que ba y efficacité des réseaux sociaux. Ce qui tozaki na efficacité na kati ya makambo to sala kambe ba kipa biso te. Ce qui combat 8000 km za ni pas coûter. Comment les lots occupation comme la difficulté à part tréprisme il y a gourou na bino Tshisekedi. Il y a besoin continuer toujours pour vendre sa bateau. Tout le monde qui est au moment des États-Unis, à ça la campagne dans les réseaux sociaux, à la révolution salamaki en Afrique du Nord, après ils allaient dans préparer par signer. Mais nous sommes qui dans les réseaux sociaux. Ceux qui pillent vous commander, vous critiquer les réseaux sociaux. Tant que vous commenter dans la vidéo, on a dit pourquoi vous dans les réseaux sociaux? Il faut que vous sachiez ma ramousse. Il y a un homonyme, bino bagourou, bino adepte, il y a Tshisekedi de grand gourou, il faut vous se taire. Parce que c'est la honte. Si vous continuez toujours pour embrouiller, vous continuez toujours pour ça la vidéo, peut-être comme fait à l'ocabino, de toute façon, comme ça, le coup, la bâtiment, va bourrer, tout ça, la reçu bien, vous continuez ça la si vous avez battu, vous avez la conscience, vous continuez sur le côté de parce qu'ils assurent. Ils assurent, ils m'ont dit, dans la salle. Si vous jet, vous avez matin, dans l'aéroport en Jili, jet privé et médicalisé, et là, vous avez médecin en cas. Il est fait, c'est des parce que vous avez parti dans une en société, dans une en bon côté. Il y a un parti à peuple. En plus, vous avez un slogan, vous avez le peuple d'abord, mais vous avez dit, peuple d'abord, vous avez d'abord, d'abord. Peuple d'abord, vous avez dit, peuple d'abord, vous avez trahi le bango le matin, au midi, soir, vous avez consacré le peuple d'abord. Aussi longtemps que le slogan, on est dans le d'abord. Mais vous avez dit, les a jour. En plus, prison, il y a traître. Et qui va agiter. Mutu nyonso ateki mabele ya Congo. Mutu nyonso ameli makila ya ba innocent, ameli makila ya peuple congolais. Pour na ba intérêt de personne. Ils en ont joué au football. Ils en ont joué au football. Si c'est que papa on a à saluer peuple congolais ba mentir trop. Depuis deuxième république. Batu bakufa kakaka, batu bakufa kakaka, batu bakufa kakaka. Si lelo abandi kusala mona ba Rwanda. On a plutôt le battre. Nous tout le monde pour réussir bien avec Mongolia parce que Mongolia par exemple c'est que la partie à la opposante. Na bouteille que aux ambons pas Mongolia ameli ba champagne pas Mongolia na ba vin parce que Mélanie ba vin ya 5 millions. Alingango ni pose ba vin mon cher. Ake pas Mongolia ameli ba vin après ici Mongolia bon lobi na ko sa ba toi. Lobi na bon mon a dîner à tibi no des doigts. Boy ba no signification des doigts les années. Est-ce que des doigts les a victoire non. Ceux qui t'ont mené à sur plan spirituel, et ça ba signe mon quoi diabolique. Au tata na chaka. Si c'est que les Mikolans sont commis à affaiblir physiquement, il faut ça la sacrifice, à créer événement. So ba Congolais ba kufia, mon azomi na mzoto makasi. Moi ba Congolais benga mu Kongo, so qui blesse ngande. Bino mo mona déjà blesse ngande ba Américain kenda ko sala action choix. Comment y banda ba ni politique na dit de l'eau et l'eau mo azokate. Yeka musane ka ko busa ba innocent. La deuxième république demandait ko ba bino ba tonayi ko ba ni ko so qui tisheke la komaka mo consulter parce que ba nzimbi ba baramoto na ba ngwanda de ba ndeko ko ya fa pouvoir. Sikoyo banzindi na baparamoto na bangwanda bazalaki na bainstitution te bazalaki na commandement te sikoyo tout le monde na boya za pouvoir kanga kende ko péter seulement na ndako neza ikaba mobutu sene batindaki banda mobutu akufi bientôt 20 ans ba aventure nyonso tisike da osala sikoyo to tindena donc cela veut dire bondo ko sala mobutu makambo zali ne guru na bino mutazali mabe
Si on a comprendre que là, qui n'a pas Mobutu, parce que pendant Mobutu a confié, ça fait maintenant bientôt 20 ans. Si on va voir sur ça, Mozana, ils ont dit c'est qu'il oui, ben, ok, ceux qui vont attaquer les Congolais, pour ça, la vidéo, contre bateau, ils ont dénoncé très triste. Il y a beaucoup de gens qui disent biso za wana pona koyede bandeko wana pe na wesa bandeko nyonso oyo nyonso bato atake byo bobanga mote ngaku to batakanga seri ku bakongole nyonso bato kwa na tsike na la shakata parce que nebeki na sana vérité na sana kati na bango na sana na information zo na kati pourquoi batikeli bango ke défilé bon là là non tel défilé kuna ba ça va défiler à basi bon voilà ça va vite privé na bango ça m'intéresse pas mais quand même batikeli bango tel défilé ba aussi ba suite présidentielle na zo futa to yebi makami ko so na bango benga makomo masola kongo ko et Barwandi na minute oyo bakomi koseka na famille Tshisekedi parce que ezoyede bango batikala na mboka bamende mikolo bavandi na bango touche sikoyo bavrai joueur oyo Barwandi baza na bango ya sika basobi ya sika eza Tshisekedi mwasi na ye Félix bati babali banga bango nde baza na terrain sikoyo bazojoue jeu bamende bakanyama babosha bakomi déjà moi déjà bango bakomi déjà baancien mikolo Barwandi balekite bajoueur ya sika bango nde bazoyede bango Félix Tshisekedi aza chômeur à Bruxelles. Comment a la possibilité de faire un voyage aller-retour dans la première classe Kinshasa, Bruxelles, Kinshasa, Bruxelles. Bruxelles, Kinshasa. Mais dans Bruxelles, aza chômeur. Azo combien par mois? Par mois, na Félix Tshisekedi a touché à combien? Bateau aller comme Angoya, na Kinshasa, na Belgique, à combien? Moins de 800 €. Si vous allez retour, on a Kinshasa. Bambo, on a la première classe. On a Makarabazi, on a Zamanga. On a un compte qui a état de droit. Il y a vérité des signes. Nous avons un Congolais qui a été beaucoup de bango. Jour banoma qui va dire, on a répété encore. Félix Tshisekedi a salaki avant d'aller toute la journée dans le Canada, il va sur la bango sur la ligne balé. Bango kutu bakomi ko aider occupation et vendre na mboka na biso. Bango bakomi ko aider occupation. Bande ko beaucoup la biso. Beaucoup la biso bo région de biso na résistance. Biso na kati ya CCDP. Pour soutenir mutu nyonso oyo azo dénoncer mabe osala na mboka Tshisekedi ye moko ayebisaka Boketu na telefone abi Boketu mokipe lisusu makambo na nga te nakolobaka te nakobimisaka bato te mpe nga nazalaka nanga président na bino te bokontinue komba na bino sangai wana ebisaka Boketu na telefone sikoyo komba ebisa bato bakontinue ngo sangi sikoyo azonga lisu na komba mpona parce que ekoma kope na la santé eza bien te azwi avion ye poto sikoyo asali 50 ans na politique na mboka anatongaka ta hôpital moko te lelo soki akomi na problème ya santé bakende otike kuna na hôpital wana sikoyo peuple akendaka poto te ndenge donc peuple akufaka na kati ya mboka wana parce que peuple congolais nde baza bambwa baa banyama bango ato obeli fièvre obeli malaria oza nyeloko te kufa wana bango nde bakendaka kosoigne nzoto na bango na bahôpital oyo eza confort ozosoigne nzoto na bahôpital oyo eza confort retourno na Kinshasa ozosala pe rien sikoyo séjour na nyonso to na Europe wana na nakutaka eza ka question na tuna bakongolais séjour ya Tshisekedi nyonso wana poto na nakutaka bandeko papa wana depuis ayaki na diaspora kobeta masolo ya baélection na ye wana ya 2011 ye moto ayaki koambrouye komba ya résistance na badepte na ye tellement baambrouye komba oyo énormément na souffrir mpona koyebisa bakongolais vérité lelo emonani combien de personnes ti lelo bazokontinue kosenganga pardon combien de personnes na bainbox na batelefone na nzela bato tu bazokontinue kosenganga pardon ndenge na kompanaka ke papa oyo aza mobebisi Tshisekedi azondima kosala alliance na barwandais mais na biso bakongolais oyo tozobundela mboka na ndenge asola alingaka te ake na table ya négociation na Kinshasa a défendre Roger Lumbala parce que ye moto atindaka Roger Lumbala na M23 bomonaka Roger Lumbala na M23 alobaka nini keno naye koluka imperium awa Roger Lumbala alobi eloko wana tomoni mpe rwandais oyo ya makenga ye mpe aleki alobi ke non tozobunda M23 azobunda makasi po torécupere imperium tozongisela Tshisekedi mais Tshisekedi ye alobaki ke asalaka lite non armé bango babengaka biso babelligérant sikoyo oyo ye asololaka na bango wana sinenge bango baaccord wana amandataki même motu na ye Roger Lumbala kuna wana eza mpe barwandais basimbaki minduki M23 boyibi makambo asali na mboka na biso mais ntango ake na table ya négociation adéfendre Roger Lumbala akipe bakongolais te bino bakongolais kosutaki na poto apart badepte
bino ba ignorant mususu na tatana. Pourquoi tant que na table de négociation ba parler acheter ba kombo na bino akeka ko lobela Lumbala alobeli na Soriano Moïse Katumbi Lumbala ndenga zawa Moïse Katumbi ndenga zawa ye mutazaki directeur ya campagne ya mwana ndeke na 2011. Donc ndenge boloba ke ba yibaki bino ba vérité soki soit disant des urnes ya ba élection na bino na ezali mutasala kango Moïse Katumbi. Moïse Katumbi azali parmi bato yo ba dépiécer Jekame bato ba piller Katanga. Lelo ba Congolais bazana kati ya Katanga na Lubumbashi ba komi ko la maladie ya peau parce que ba produits chimiques wana ou ba lekisaka na ba bâche na ba mituka wana ebelisi ba. Tôt ou tard la conséquence à biloko wana kozala. Mais lelo Roger Lumbala lelo Moïse Katumbi si c'est que dazo dépendre na Kinshasa. Moïse Katumbi akanga ba dette ya mokongobile atia na tete ya Congolais moko $500. Bande kona nyonso bakanga na Katanga soko la kisi ba peso $500 ba tona tout ba moment ba on ba poste. Mais lelo c'est que dazo dépendre. Et j'ai remarqué dans UDPS tous les collabos, tous les traîtres, même les étrangers, pour se camoufler comme les Congolais dans le Congo. Ceux qui a poussé un peu à Tatawana, Balamoko, Blancheria, comme il y a bien, parce que mon union c'est UDPS elle familiale, et c'est quartier général à collabo. Tout collabo à quelle année à quoi. Ceux qui m'ont dit sous ma cambo, il y a à cause que vous allez sur un canal de Kibatin dans une mission, mutation. Oh, vous savez que l'imitation na UDPS elle familiale, tout est en bas. Mais les vrais Congolais vont défendre la valeur en Boka. Les vrais Congolais vont défendre le Congo. Jamais comme on a dit ce qui a accepté par le Congo. Il y a un des lots dans la zone il y a les grands gourous, les grands comédiens du Congo qui disent que peuple congolais calme, vous avez déjà la carte à l'institution. Vous avez déjà la bapaya. Vous avez déjà la bango. Maintenant, il faut vous se taire. Ndenge badepte. Ya kizenga basala tango ba comprendre ki guru na bango kizenga akoti na kati ya major na ba Rwandais bango ba kangi minoko na bango bino pe pour ça pareil pour ba ninga. Ça fait au moins 5 ans depuis na bandi ko dénoncer guru na bino ki papa wana za na kati ya misala ya batu nyonso bazana kati ya Kinshasa batu nyonso ba ke Kinshasa ba tara na combat tisike en plus ba ko sabino te batu nyonso bomoni bazo ke Kinshasa bazana kati ya kini bazali na liste oyo ba service ANR et le bibo kotisa ba oyo ya biso ba oyo mususu baza biso ko baza biso biso ba salaire ba eko toto kamba ba eza piège bandi ko bini fuko keba vous allez vraiment très prudent la situation de dans le ngai na commission zambi ndenge misala ya papa wana ya limité bini na miso ba ndenge lelo ba congolais nyoso ba comprendre que c'est qui ye mutu azali ennemi numéro 1 ya peuple congolais ça se bien. Il faut que tu débarrasses na ba dette ni nyonso parce que baba de la kata major tu es bandé nisiko tu peux focaliser sur avant la kata na répéter encore le cambo il va te dire que non vous perdre vous perdre des cibles na bino vous comme quoi attaquer ba congolais non cible les ala qui ba cible les ba rwandais ça c'est vrai mais ba congolais va comme protéger ba rwandais bango ba comme première cible na biso ba tuloko ba kedi tshisekedi avec congolais comme kana soulevant populaire pour connexion de na soulèvement pour les gens qui font un changement dans le monde pour l'occupation qui est mais il y a beaucoup d'occupation qui est l'occupation qui est donc il y a un Rwandais dans un donc il y a beaucoup plus dangereux qui est Rwandais parce que Rwanda a un mercenaire à une mission biso na kati ya CCDP tosengi na bakongolais nyonso baoyo na résistance moto moko takosa bino o biso toza na kati ya opposition o biso tokei na kati ya makambo ya accord soki ya nini tout wana eza na kobakonti eloko echange eza soki congolais nyonso a comprendre ndenge biso tozokokana solution ezala na mboka wana ntango namonaka bandeko ebele na bareseau sociaux bazochange discours na bango mpona kofaire bato plaisir esalanga mawa moto soki azodéfendre valeur moko moto soki azodéfendre idéologie oyo yebi ezali vérité akoki kosala master to connaissance ne moko epe plaisir lokola oza tisekediste ata guru na yo atrahir tisekedi bon comme ngano tosololaka bien bon nasalaka mwa semblant mpona sepelisa yo na mabele basala likambo ya semblant te nadenosaka papa wana te mpona ina ye nadenosaka papa wana te mpona azala ene ye nadenosaka ye parce que nazalaka informé komba onga nasalaka komba oyo matoi na nga na miso na yomonaka mpe yokaka naza na kati ya Kinshasa te mais quand même naza na facilité ya kozwa information
soki eloko ezoleka siko na hotel de fleuve na koyeba yango, soki eloko ezoleka na interne na koyeba yango, soki eloko ezoleka partout na kati ya Kinshasa na koyeba yango, na balimero ya bachambre na bango baza nango na yebi, na ndenge bazoseka bacongolais babi eza cope na biso Félix na badi bamaso bakutani baoseka grave eza cope na biso po toprofite encore mikolo okutu makambo yango eza na loyenge tobendabenda na soko biso oyo biso balaa koto mosu bakosa bacongolais oyo baboyi kosine baboyi boni nyonso eza barantier soki kana batomboli telefone babengi badi bamadi démissionné badi bamaokute te soki Lubero ayebisi badi bamadémissionné okute te Lubero azalaka opposant asertuka opposant ngo na état na position nini na moment nini aza opposant ya nani point d'interrogation. Il faut comprendre. Rwanda va se poser sur le plan politique, mais militairement va se renforcer présence et armée dans la Kachamboka. Va se continuer toujours comme ça va bourse. La Congo et la Congolais va se tirer dans Rwanda va que nous aurons formation va se couvrir par là. Koto ticket na bati va se couvrir par 3, 4, 5 ans après va tourner dans un Mboka. Situation se continue toujours. Dans la ndenge va néantir éducation na Kachamboka na biso. Dans la ndenge nini ba détruire scolarité na mboka na biso bateki ba école ba installer climat de terreur ba installer souffrance ba loge mystique ekomi na Congo ebele po biso toyebaki yango te mpona nini conséquence ya occupation barwandais bateki même na ba école donc oyo barwandais bakosala na mboka eza sabotage siko bato bazoappuye barwandais bato bazokoaccompagne barwandais comment biso tokolinga bato ya likolo babie ve bobongisi bainocent likolo babie ve bondimi bavandi bavanda ekoyeba yango ke pepe kokola lesusu biso tokontinue toujours komipepe nazosala peine na bato borejour na résistance mabele ezalaka na privé mabele banégociaka nango te koma bacongolais manque patriotisme congolais alingi na ye kaka mbongo pourquoi bacongolais bazokoka même pas komaîtriser dessus. Pourquoi les Congolais ont dit sacrifice pour notre Zamboka? Nous tous nyonso soka ayoki biso mbongo akili. Barwandais bamo bazoloba bazotonga bazoseka. Bavi pa Congolais mutu mayela azate za la docteur za la professeur bango nyonso devant mbongo mayele na bango zate. Est-ce que Barwandais bako comprendre que non? Ils appellent na Congolais mususu baza collectif ba boza la te. Na kati ya batu nyonso wana ba juste ba bomona na te. Na sengi na bandeko to bo région de la résistance. Et nous pouvons se voir par les amis à part résistance. Les politiciens n'ont pas qui sur le plan politique va échouer. Parce que le problème a un problème politique. Si vous avez un problème politique, il y a déjà une solution. Va échouer. Donc cela veut dire malade à cause d'occupation. Ils sont résistants de examiner Kayamboka les occupations. La CENI n'a pas de plus bonne région de la résistance. Donc continuer à vous. Bino va adepte à ce qu'il dit. Il faut se taire. C'est le moment vraiment il faut que vous se taire. Trop c'est trop. Botika kwa takeba. Botika ba Fabien Kousonika tranquille, botika ba Kerwin Banizo tranquille, botika ba Patrick Mbeko tranquille, ba continuer mosala na bango ya ko mobiliser ba Congolais. Kebino boya ka toujours ko embrouiller ba tout. Na ba vidéo na bino na bidon, o il a même pas na motuna mako. En plus vous intervenir na ndenge ya buzoba. Félix a commis na mbongo, après ça bino combien? Vous vendez kuna bozo sa ba vidéo ya fanatisme ya buzoba. Ya so se kabino ti. Bo ba yuma il y a Solia, bino vous avez le monté, vous avez le il y a le problème dans le premier bino. Alors si ça nous touche, il est bon là. Alors si ça nous touche. Alors il n'a pas l'été, hein. À comme il n'a pas parlé, hein. Bino vous continuez à vendre la bataille sociale. Je vous montre un téléphone, parce que maintenant pour ça qui se les a beaucoup maintenant va. Dans les polarités continue. Bon région de la résistance, c'est CCDP Zaliwana, les mouvements de résistance, bon région de l'issue, tout bout ça va pas. La quatrième semaine de la CCDP, qu'on a trouvé la élection tout lever la caractère mon continent bagondé, tout lever la rapide dialogue, surtout constitution on a, ils ont dit chaque occupation, ils ont problème de la société. C'est une manière de la résistance. C'est le seul moyen